Oui, mbote na batunyo so bazali kolanda fumu kabula kasei na wuti Congo central na village oboyoka rakinzamvwete na zwaki pouvoir na state chef coutumier bakuna village basalanga invocation cérémonie to salaki na kati ya village oboyoka rakinzamvwete na 23h juste bakosenga na nzungu bapesenga pouvoir ancestral. Amonu lati eloko koi neti mobutu ndabane kolata combien de niveau mona mobutu toni. Oui, Congo ezali grande puissance na ndenge ya spiritualité. Soko moni to na symbole ya spiritualité na kati ya Congo to zala na Lyon. Pouvoir nyonso bafanisaka mutu fo ozala na permission na yango. Oui, mutu nyonso to soka komi mukonzi nganga pesaka ye pouvoir, chef coutumier apesi pouvoir, pasteur apesi pouvoir, ndoki pe apesi pouvoir. Monde esprit zala ndenge wana po zo succès il faut signer pacte diable ayaka na bato pesa bato succès na bato bazana posa ba succès oyo ba signer pacte ezali makila. C'est ni to so ba musicien chrétien mais malgré tout ba musicien chrétien belé ba boire ba sirène gege aza sirène de la mer eza so totali Marie Moussamba Marie to kufa boire ba gegete mutu oyo alobi race les allées maison oyo ezali ya ba sirène oyo totala kanani papa na biso oyo akufa papa wemba ba benga kanani Maria Valence na azala na église catholique ba benga kae azali mère ya ba démon Maria Valence bien tout so benga na kombe ya Lilith première femme oyo ada a vivre na mokili o mona kana biso première femme wana est-ce boye bezala FT première femme wana o mona kaizala nani ya mona ka Lilith batu nyonso to basala ka ekobo oyo bali mwasi te ba spermatozoïde wana ekenda ka pa Lilith ya mona ka Lilith azala ka fort autira la koko ya te oh ya solo wana nzambe alobaki avola la mwasi fo salani chaque religion te pe coutume mais so kina kimbangiste ko yoka bansinema mususu ko maka kimbanga ko maka nzambe abrananiste bazali ya kobunga William Mario Branham révélation au bango bali nango mutu ayelaki bango yango ezali Jésus Christ. Congo ekomi deuxième personnalité la connaissance oyo eleki makambo mabe na monde après États-Unis ezali Congo. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours, bonsoir, Libakwa, quand l'ambition na 4 chaînes, Yali Nazarien TV, na 4 émissions, Table Sainte, où ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Moukwaya. J'ai dit un grand merci à une équipe Mobimba, Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jires, Oazan, c'est ma caméra, pourquoi pas Alain Kiaka, Lobo, Kwanzambe, Oazan la régie. Lelo Table Sainte, Nazarien Mokwa, Bafumu, Yambo, Kanabisho, c'est avec lui, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission au solo vraiment aujourd'hui c'est passé dans quatre mots cannabis pour sonner vraiment aussi maintenant point vraiment ébélé dans fumu avant d'abord présenter bino fumu non c'est dans la régie atia so cantique aux édifiés bana nzambe o ça la bana nzambe le kumu le sako mokonzi il y a la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pasteur bakokata.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Voilà, on a bicho ça le plaisir, on a Philomène Moukoua ma bivette de mots pourquoi pas trois fois boss Jack pour depuis fort de bicho all ça comme c'est le plaisir. Non c'est on a Jires, on a c'est ma caméra pour caméra pour terminer invité na mukolo le fumu. Bonjour fumu. Oui, bonjour papa journaliste Daddy. Santé ndeni. Santé kimi na ngolé nzambe nzamba zali ko batela vraiment kimi ezali. Moi gentil par rapport à battu so bazui encore liba quoi ko na vie que non na mbarao le kaka la chaîne na biso le lot ezala na chaîne Kinshasa on a les Nazareth Kinshasa. Moi gentil par rapport à battu nyonso bazui liba encore ya komona yo. Oui, mbote na batu nyonso bazali kolanda fumu kabula kase na wuti Congo central na village oboyoka Kinzamvwete na zwaki pouvoir na state chef coutumier bakuna village basalanga invocation cérémonie to salaki na kati ya village oboyoka Kinzamvwete na 23h juste bakosenga na nzungu bapesenga pouvoir ancestral. Donc na minute au domaine na nga ezali nde ya kopesa batu ba guérison to ba solution na ba maenyoso o etali spiritualité na ndenge ya coutume. Donc nazali nde na pouvoir ancestral pona ko guider batu ko pesa batu ba solution na makambo o etali spiritualité. Pouvoir en estrade. Ah mais le très bien habillé, costume. Le tennis le bibi la costume. Oui, na yamba lobela na spiritualité muntu akoma kana ntemba moko koma ete na niveau likolo fo bana na niveau ya se obandi ko mata malembe ko elateli nanga oyo soko otalengo ko yeba soko elateli na komi na niveau nini na ndenge oyo eteli spiritualité na biso ya bakoti mibo to bandaka na malembe eto sala makayamanti eto so banda ngo to banda malembe eko komi na niveau likolo bato bakomi ko consulter ba mikondi pe ba mo pesa o valer ba ngonde ba ko sala nini ba sombela o pe loko po o kuta na bango poza la propre ezali ndenge wana. OK, merci vraiment Fumu tokoba toujours na émission ala mono lati eloko koi neti mobutu ndaba na kolata comme na niveau mona mobutu toni niveau spiritualité na comme ndenge na mona président mobutu o akenda parce que mon niveau représenter mobutu to mobutu banda lata koi veste koi mona ra moi si moi en koi tunto ba koi na spiritualité même ba chef coutumier net yo en fumba ba pesa bino ka ba onir en koi ezano ni na mona bino ya esprit. Oui, Congo ezali grande puissance na ndenge ya spiritualité. Soko moni to sana symbole ya spiritualité na kati ya Congo to zala na lion. So tali lion wana eza force moko bo so ki na niveau ya zamba. Mokonzi le roi de la forêt zala nani? Lion. On comprend? Parce que Congo pe symbole obiso to sana ngo pe na spiritualité zali makasi mais soki okoti na profondeur ya spiritualité place ndo ko comprendre que Congo ezali grande puissance. Na ndenge nazali boye nga nazali fumu moko ya pamba te pe nazali fumu moko ya ba jeté. Bana bandi ko yamba nga na ba plateau oyebi ba témoignage to pe makambo oyo nga na sala ka malgré tout c'est la toute première fois na leka na chaîne oyo les Nazareth TV oyo ki Kinshasa c'est la toute première fois nazo leka na yako pesa bato message na ba oyo nyonso ba yandaka ngai message ninga na pesa ka ba yebi très bien na pesa ka message oyo ezali na ndenge ya spiritualité message oyo na pesa ezali message spirituel na kati ya message spirituel na ngai oyo ngana yaka ndeko pesa bato ba solution na maenyon surtout oyo ezo déranger bango na ndenga spiritualité. Zana mutu mosusu
azoluka na vie na ye azala libre par rapport à quoi mutu nyonso te na vie na linga azala ba problème même mutu azana ba problème financier na kosunga yo oyo azana na ba problème oyo ezali ba maladi oyo ezo déranger yo ezala physiquement bo ezala spirituellement bo na kosunga yo biso na ndenge na biso yeke mfumu verification spirituelle na ndenge na ezali nango gratuit ngana sala ka verification spirituelle kotinda non poste na prénom na yo na mboka ni mboka oyo botemela so yebi to tindika non poste na prénom be photo na yo ayo kotinda nga ko sala consultation na tali makambo oyo zoluka mai wana est-ce que kosimba te jamais au traiter mutu na ndenge spiritualité etaki nani osenga permission na ba ancêtre na bango te to pe bakoko na bango te basenga ka permission pona nini eloko wana osala ezala pe na ndenge ya malamu na ndenge ya spiritualité sans permission na ndenge ya spiritualité okozwa pouvoir nyonso bafanisaka mutu faut ozala na permission na yango ezala mukonzi afo bafandisa ye ba chef coutumier to yaka to pesa ka permission to pesa ka bango pouvoir ancestral moi mutu nyonso to soka komi mukonzi nganga pesa ka ye pouvoir chef coutumier pesa pouvoir pasteur a pesa pouvoir ndoki pe a pesa pouvoir pourquoi basangisa ka ba nyonso po ezali pouvoir o ezali ya spiritualité biso nyonso tout ozala ka to yaka nini ko pesa mutu pouvoir na makambo o etali na mai o ezali na ndenga spiritualité ezali ndengo wana fumu a oza oloba ke niveau na we mati tout le monde tant boy et yo peut me la makila ne peut président Mobutu to ebi témoignage ya oda ki proche na sa kombi ba ke président Mobutu ba ndo me la makila ba to peut me la makila ba so niveau ça la cérémonie mutu o azali mukonzi yango nazo expliquer bino ndoki a PC pouvoir chef coutumier a PC pouvoir pasteur a PC pouvoir nganga PC pouvoir bino ne surtout to komi na simane to zotaela yi na ba pratique o ezali na ndenge ya spiritualité o ezali ba président pe opia mutu pouvoir moko boto pe ofanisa mutu mutana posa ete aswa candidature abima ezala ka pouvoir oyo ekouta na monde invisible elukaka makila po balobi ya pas de bénéfice à sacrifice na mutu azoluka pouvoir oyo afanda ke batu balanda ye bakoma kobenga ye elukaka ba sacrifice yango mona ka balukaka ba minime ba biloko wana omela makila po ezali ba pratique komela makila eza koteka mutu te komela makila ezali ozo signer partie na monde oyo okoti yango zo mona ba makambo oyo nyonso to ndenga spiritualité za mutu amela makila eza partie eza la ndoki okoya ete ozo kota na monde to pe na monde invisible na ndenge ozo kota na ba science ba certes moko to ba science moko ba bazwa makila na yo zo gilet kata cha makila no wana eza ba partie ozo signer na ba esprit eza la rende on a musicien mettre games na clip na yo wana les pieds appelés à Katara makila bouton ba no kenda kotara eskamon wa ebisi a signer un part même si Katara makila c'est a signer un part na monde wana ngaba ndoko oui monde esprit za la rende on a pose succès il faut signer part diable ayaka na bato pesa bato succès na bato baza na posa ba succès oyo ba signer part ezali makila ezana succès moko te o ba musicien basalaka o ezali succès nzambe succès nyon surtout basalaka ezali succès o ezali diabolique ba musicien ni to so ba musicien chrétien te mais marité ba musicien chrétien belé ba boka ba sirène conscience na bango moko yebi na ba monde o bakota ba musicien belé ba boka ba sirène total la kaka etaki bino bana ba connaissance penza ebelé spiritualité to nzemo nyonso ba yemba te za nzemo mosusu ekomemelo malheur na ndako nzemo mosusu ekomemela o bonheur na spiritualité balandaka maloba nini musicien wana azobimisa na nzembo oyo abeti neti nzemo nini oyo ka musicien chrétien o boka ba sirène o to ko ba oyo ka te o ba oyo to ke na musicien chrétien Gege aza sirène de la mer eza so totali Marie Musamba ngeto akufa boka ba gegete alo ba banzambe ba gegete gege azali sirène afandaka na mer rouge gege tu wana baza ba sirène moko ya mikie ponga pe nazali na contact ba sirène avant na koma na monde wana nazali nazolobela par rapport à grandeur makambo onga na yidi mutu oyo alobi race les alliés maison oyo ezali ya ba sirène mutu a présentaka race ya omona papa na biso o total la kanani papa na biso o akufaka papa wemba bango benga kanani Maria Valence na azala na église catholique ba benga kae azali mère ya ba démon Maria Valence bato muso benga na kombe ya Ubisubi bato muso benga na kombe ya Lilith première femme oyo ada aviva lango na mokile o mona kana biso première femme wana est-ce boye bezala FT première femme wana o mona kaizala kanani yango mona ka Lilith première femme na yo adabi mazara ezalaka Lilith ba yokuta na Lucifer sima
yango mokili oyo bozomona mabe esalamaka misalamaka déjà na monde wana déjà ba monde akala déjà de génération de génération. Vous soulevez le mot très important par rapport à les téléspectateurs bana biso vous la première femme ya Adam ezaka Lilith ou Adam banobi mana ezaki Eve te siko bakabwana na Lilith ngo ndenge ni séparation Adam na Lilith kaboma ndenge kasi Lilith eraye Satan azali mutu moko ya jaloux alula ki Lilith place bakenda kolinga na susu ya ekokoti na monde esprit ya monde astral ba mettre tout au bakenda ka monde astral ça va mettre spirituel mususu wa kolinga na chaîne akenda ka monde astral te na mutu o asali voyage na monde astral azana mettre o akoyamba ko guider ye akomema ye mettre to lubi par rapport à okokuta na professeur ya ba prophète mutu na mutu akuta na prophète o ya ko enseigner na ndenge o ya spiritualité catégorie o ya kozwa. Pour spiritualité ezali maka oke na ebale monene ya océan otoki ma ya catégorie to pe ya quantité oyo kokoka ko mema na ndenge ya spiritualité pour moi océan wana kotoka ngo lelo timu koloko kufa etikala ko sila te spiritualité pe ezali ndengo wana donc mutu amemaka spiritualité na ndenge ya charge oyo akokeli Lilith azali un bon sirène ye mutu anyogola bana mibali yepe anyogola bana basi moi mbatu nyonso to basalaka yekobo oyo bali mwasi te ba spermatozoïde wana ekendaka epa Lilith ya mona Lilith azalaka fort aotira la kokoya te oh ya solo wana nzambe alobaki avola la mwasi fo salani il faut balaye obalaye yango te bible lobaki ba verset kitaki yango te parce que biso eto sala yango na ndenga ko baluka kasi Lilith mutazoka ba sentiment na biso nyonso to pourquoi osali makambo sentaki mona batu beko kangisa o salaki bozongi sibo kasi Lilith nyonso to ozomona na Lilith ayaka kozwa ba Lilith mari de nuit femme de nuit ezani eza biloko Lilith ayaka nango ba esprit wana ezali Lilith siko batebele baza na connaissance wana te pona nini pour spiritualité ezali pona bato o batangi spiritualité ezali pona biso nde totangi ezati na bato batangi nete pour biso nde tona connaissance spirituelle biso totangi ezali pona biso autre soulevé très important ndenge de to la boto zuma moi si to passer les rapports de to mona mi bala obita savant de basi baka babiloko wana nyonso ezaka Lilith muto ya kozora on de pesa Lilith force parce que on ba si ma pas toujours on a pesa Lilith force Lilith yimta bibisi mokili yimta na homosexuel ezali Lilith emonaki na Dubai bato bazolia banye basalaki bezali ba formule o Lilith ayaki na ngona mokili oyo elle le bilabino Congo ekomi deuxième personnalité la connaissance oyo eleki makambo mabe na monde après États-Unis ezali Congo Congo makambo presque tout ya mabe oyo ezali na États-Unis yango pe na Congo yango moni Congo ezo progresser te pourquoi pour makambo bosoloka ya mabe efandi nde awa ezali ndengo mais fumu toko ba toujours na émission na biso est-ce que peut esprit Lilith olongolaka yango so mutana esprit wana ye maître nazo se martiber maître talaboy na salaboy bablo na nganyo so simba est-ce que peut benga na esprit en Lilith parce que le bika za fort asi la raté so yo est-ce qu'on benga na esprit ça ça Nzambe alobi na verset na Bible Nzambe alobi yo zando zo banzambe do pesa na verset todo e baté fumu na fuko zala mfumu ezali kozala ndoki te ezali nde connaissance oyo biso toyeko kuta to pe totangi na ndenge spiritualité Nzambe alobi laki Satan ko simba ba oyo yanga te mais simba ba oyo baza déjà ya kobunga mutu oyo azoluka azonga na nzela basalise na ndenge spiritualité na vie na biso boye ndenge za mutu azala na posa mela mai mutu azala na posa azwa mopepe mutu pe azala na posa azwa chaleur tozana esprit ya mopepe ya mai ya mabele na ya mutu tozana kisimiki ya ntoto kisimiki ya maza kisimiki ya mopepe kisimiki ya tia eza 4 éléments natifs ya mutu oyo atambolaka nango na mokili oyo monaka ya se siko na grandeur ya spiritualité oyo biso toyebi to pe mamaye oyo ya makambo oyo nga na tangeli mutu oyo aza na posa azwa guérison spirituelle eba sunga ye na makambo oyo ezo déranger na kosunga ye pourquoi parce que nazali na connaissance ya kosunga bato kokata bato ba relation na ba esprit po ba esprit oyo ya aza na ngana aza na connaissance na yebi ndenge babenganelaka bango na yebi ndenge babengaka bango ndenge tosalaka ba invocation to bengaka ba esprit bayaka ndenge pe to benganaka bango pe bayaka pe bakei kasi pourquoi pas esprit oyo eza na nzoto ya muntu oyo bloqué ngana bengana akobengana na kobengana pourquoi parce que nazali na pouvoir ya kolongola ye na nzoto ya muntu pour esprit ya mabe azate eloko oyo akofana na nzoto ya muntu pour esprit so afana na nzoto na akoyaka po détruire ya wana
Ok, Fumu, ça va toujours na émission la biso. To me campé ko solo d'abord mambozo se passer na kati ya mboka. Yoza Fumu. Boza ban Fumu. Le lo na ngamba este mboka na biso ba botoli yango une petite partie ya mboka na biso ba botoli yango le lo ba M23 ba koti ba komi ko chez Rwanda des une petite. To chaka une petite iska minerai ska or ska nini bimaka bazu une petite partie sko bino ba fumbuzo loba ndenge pour la guerre est tisiko tani tokomi keti ba moboto la biso mabele na biso ba fumu tope bato o bazali na pouvoir ancestral en général biso nyonso fumu azana ta ya ko réagir te likambo oyo azui permission na yango te mukonzi yende abengisaka ba fumu bakoyeba basala nini maye po bato wana bakima mais biso bamfumu tozana message tokopesa te par rapport à mukonzi nano azali te ndenge ezali wana mukonzi nano azali il faut mukonzi nde apesa permission bo bamfumu bakosangana après kosangana ya bamfumu siko komona ke maye oyo bato oyo makambo azosala bakokima po mabele oyo bango banyateli to pe bakoteli ezali mabele oyo ezali ya bango te mabele o banyateli o basofandisa ya bango te soki tolobi totala tobenga bakinki ba milimo to pe tobenga bankulu place basa bakokima po babimbanga nzenza ali bakake biso totindaka vraiment bakake biso mafumu totindaka bakake metis ko babotoli parti ya mboka kasi avant siko makambo c'est la fois mukonzi apesa permission ko mboka o zofandisa ali mboka na yote yoki ndokobonisa makambo wana pona nini teke uzana permission na yango te soki mutu nde ayako meka ona ndako nona zana permission ya kobunda mais o ezali ko bunda na bato nyonso ezalaka fo bosanga na bino to bopesa force c'est la match na terrain joueur abetaka ye moko te fo basala bango ebele fo basala ni babeta match ezali ndenge mais na ba Congo na bandundu plutôt na bandundu kuna bitumbeza entre bango bazobomana soki bateke soki banani bazobomana juste là qu'est-ce qui arrive kuna elo bozo comprendre ngote na ni na mboka likolo ezali na ba recherche ebele bato na bato babundela ba recherche pa babongisa vie na bango yango mona bitumba mususu bazobunda bakoti bokosala pe musala bokoti bozuba diamante bozuba or omona aka bato bazobundela recherche nde po bango ba vie na bango ebonga ezali ndenge wana mais yoza prépé sur président de la République ou bien mon continent zone na ce moment bengue vous après aussi sa guerre en est balobi joueur moko abetaka match te na terrain faut bosanga na bozala ebele sa bosala bobeta match ezali ndenge wana na spiritualité okozala na mayele to pe na connaissance o etali spirituel mais po obundisa bato ebele seke fo osangana pe bino ebele po bosala ni bobundisa bato biso ena bito pesaka mesa biso muntu yokoza na problème nazana tanga kosunga muntu mususu akoza na problème nazana tanga kosunga po nani tozali moko mais soki bato baza ebele fo biso pe tosangana to bimisa mayele ni tokosala po na ni mutu azwa guérison ezali ndenge wana est-ce que message nous lancer na chef de l'état pour la guerre ici na est tant que fou ko lancer message ni oui biso message ka to lansaka ezali na makambo soki basangisi biso ba chef coutumier nyonso biso tokosala o ezali pouvoir ancestral tokosala nini biso topesaka pouvoir tokopesa ngo na travers banana à travers bato bakende kobunda kuna biso tozali na ndenge ya molili mais bato o bazali na bamindoki bato o bazali na nini tokopesa bango force babengi ba soda bango nde bakendaka kobundela mboka mais biso topesaka nde milima babilima nde batambolaka na bango ezalaka ndenge wana bilima nde batambolaka na bango eza ndenge mona bamikonzi bayaka etenga naza na posa nazo anti-massas akoya uniquement pour se protéger moina bunga akoya uniquement osalela ye mais osalela nde Congo te ezali ndenge wana osalela pe ba ye mutu azoluka promotion na ye abima eza uniquement osalela ye makamu na ye oyo koza abima député nde be élection zoya tosalaka yango nyonso na maye oyo etali spiritualité mutu azana pouvoir nini oyo nyonso to ezalaka na ensemble wana omonaka nde bafanda ezali pouvoir oyo basombaka yango na ndenge ya butu ndenge omonaka basombaka pouvoir na ndenge ya butu ye moni mutu ache candidature azwi te pouvoir wana asombaki yango te ye asali yango na ndenge ya kiboso me mutu asombi pouvoir na ndenge ya butu asini baparte ne bakoti na kati po bato bazofanda wana na général baza bato bazalaka makambo ya butu ezalaka ndenge wana eza ndenge mo bamusicien banyina kosalisa bateste oyembi kitoko metaki oza na mopepe te moya bazwa yo eza te bakolobeli osini so boyi kosini okosukaka ndenge wana ok fu mutu ocontinue lelo tozomona grand événement autour le 29 octobre concert à Fally Ipupa
dans le monde mon leli ou bien dans le monde physique tant que mon a date wana ndeni pour na concert afani bato ebele basalaka confusion na makambo oyo etali mai ya spiritualité balansaka message soki tozalaki na semaine au conseil kobetama oza na temps ya kozwa révélation ya conseil wana ndenge kolekela mais taki eza na molai okopesa enseignement moko nano te pourquoi lobi na biso toyebi te na minute tokozala no bien santé eza bien mais lobi na biso mwa toyeba eza te moto ayebaka yango ezali kaka tata nzambe ezali ndenge wana message wana eza te moi napesa message eza te bapesaka message so tokomi siko prêt tosali siko deuxième émission wana nde on a relancé siko message eseke kozala plein kozala wana siko totali baesprit milima bapesi message mais taki eza likambo moko eza na mosika esprit akopesa o message te mais awa outi olobela mamba hasala aza esprit seke akota mpe na monde hasala ezali maison eza esprit te mais ezali maison hasala eza mande bato balobaka ete mort eza maison mais comme mort normal bezalaka ndexon yimbi ocomprendre siko na ndenge spiritualité ndenge eza hasala mpe ezali maison na kati siko ya hasala na kokuta siko ndenge basirene ndenge mpe ezalaka ete ndenge biso toza kongo toza biso ebele ti mais na kati ya kongo siko kokuta bikolo eza ndenge wana basirene nayebi te nga nalobi motu tu awa azali na maison ya hasala ena azoba Marie Jeanne Bololé tu na utaka na bango baza basirene oyo nga nafandaka na bango na regaka mpe na bamasoko naokekaka le 15 na le 30 nga mwana mobali siko par rapport ya contraire ma makambo oyo biso tosinaka na vie eteke nazalaka so na monde wana te nakipaka so mpe masu makambo ya bamonde oyo te tozalaka na kouta na monde astral bamonde ezali différent motu oyo aza na monde astral okekutana na bankoko na motu oyo ake na monde astral akekutana na pour Satan en enfer babengaka ye empereur Satan mpe na enfer bakutanaka na ye te motu to asalaka na voyage astral asukaka na nzela akutaka na esprit oyo azalaka na France babengaka ye na kombo ya Astaroth yango mona batya coque ezali troisième personnalité ya enfer ye nde apesaka siko message na Belzébuth nde akokomisa epa Lucifer moto akutanaka na Lucifer aza te pourquoi pas Lucifer azali ange de la lumière Lucifer aza nango moto akokutana nango te po Lucifer azali baange oyo bafandaka na nzambe pembeni ezali ndenge wana omonaka message bapesaka message na baadjoint oyo balandi bango na nsima bato balobaka ebele te Satan tozoni ata ye Satan nzambe atie na mokili ti mokili ekosilaka ndenge nzambe akobomaka na ange oyo akoboma mokili ye moko susu akokufa siko nzambe akomo juge siko bato na ndenge atindaka motu chaque motu message na mokili oyo aye ndenge ezalaka wana siko Satan ndenge aza na otikala kokufa tata bakritie babengi ezali miso oyo nzambe atindaka ye deja nde oprotege nde koprotege faire Satan ezalaka nini kokima masumu oyo nzambe azolobela yango nde ekokabwana yo na Satan bongo bakabonaka na Satan ndeni koinvite ka oyo nzambe alobi makambo oyo mpona oyo eza mabe oyo eza bolamu oyo eza mabe soki oinvite yango okimi Satan ezalaka mais Marie Jeanne Bololé bango tu wana baza bato ya Lucifer oui bazali bana oyo baza na bana Lucifer mpo Lucifer aboti bango papa ya Marie Jeanne Bololé kombo na ye Khoro Danchine nani Khoro Danchine azali esprit oyo azali babengaka ye les grands digues il pas aller dire qu'il na enfer so azali na capacité peut-être na catégorie ya muke na ndenge enfer babengi ministre ya enfer pour Danchine aya kobota ba Marie Jeanne Bololé et ba minate awana yo ka bala reine minate ça ba de bala reine kachaka ça ba de ba indusa karatou ce sont des esprits kachaka za pena sirène solo azala ka sirène la reine kachaka oui azali sirène batambola na ba minate tambola na ba pour na monto utaka to yebi pe to sala ba pratika be kacha osala pratika e kacha to yebi benda e pa bima boy esprit tu bayaka esprit pour yana monto fo luka osigner ne contrat e makila pour monde to signer ba contrat makila za monde moko za place so na lobelo ba réalité oyo ezali kuna ezala ka misto maketo ba lobaka tout ministère reste membre pourquoi mo na biso na monde na si etikala to longa matika atolo ezali maka école moko tanga aussi lisme comme na yo etikala mais un mot pour fandaka bayara pe komeka yo te balobi soko kangani o sali séparation na esprit okotanga so kombo na yete okosala so invocation wana te ko kotanga kombo na yo po boza ebele na baloba dadi boza ebele mais soki natangi siko mobimba ya kombo na ona kozwa yo moko za pende mo be esprit soko sali invocation na mobimba soko ba sali appel akoya siko ayo tuni siko bengeleni nini ba appellation ndito sala kasuti sala suti kota no yo koma no mfumo
Mais est-ce que tu connais la différence entre le monde et le monde? Oui, monde astral est le monde en général, mais quand il y a monde il y a beaucoup de différences, le monde a beaucoup de esprit ou de ancêtre. Monde o ya kufi ozo invoquer yango babengi bancêtre babisimi o bazala na mai babisimi o bazana mampepe mamabele tu ba élément na nyeso tu ya mokili oyo ozo benga bango nde bazo salisa. Mais monde oyo tozolobe basira ezali monde diabolique par rapport à quoi? Pour ezali monde oyo ezali monde ya Satan na monde o mutu yo okufi ezali différent pour balobi mutu akufa rakenda kopema pour nani ba mutu so akufa bakunda na cimetière pour okende kopema ti. Mais monde oyo ezali ba démon bafandaka na enfer bamususu bafandaka na bazamba na bangomba na ba croisement des avenirs ba démon bazali. Ok, Fumu, est-ce que peut au sala pe voyage astral? Voyage astral to sala yango voyage astral ce que ezalaka avant sala ngo fobo zala de ce qui yokeyi mutu moko fa surveiller nzoto na yo po okokende wana soko zo sala voyage astral mutu surveiller nzoto na zo sala voyage astral ya moi. Mais voyage astral ya butu okokende po ozaye pa na yo okozonga no pe ozala no pe na problème moko. Mais baba mutu mo misemo ba kufa likola voyage astral la kufa bo moi sina formula a fongola cercle abalola par rapport pour ce baloli muntu akozonga lisute pour ce voyage astral ezali pour ce oyo la lele ya on peut ka fozongela so pesika obaloli ka elongi bozonga lisute pour nzoto nego boya so eso ezala rande ngwana na voyage astral. Voyage astral ezali voyage o ezana ba risque belé na ndenga spiritualité. Souvent au monde appelle ba mettre belé spiritualité ba sala voyage astral te pa ba banga rappel abokufa. Muntu asala voyage astral faut ça la purification ya 7 jours. Faut se purifier nzoto na yo o comme na concentration sur ya voyage astral. Et o comme na concentration na 6e jour, 7e jour ça air o ba esprit sukonde ba yaka. Ba esprit na ba yaka ni ba yaka suko o ba memaka mutu na voyage astral ba yako pesa mutu message ke ozaya kokoka suko ya place na oyo ozana ngo posa ozana posa ya ni ete na posa na kutana prophète intérieur ete na kutana na esprit bo ina kutana na cercle bo ça va biso tozuko ya kozwa yo au moins ba esprit nde faut ba ya kozwa yo jamais okene na endroit oyo yebi nzela te faut ba esprit nde ba ya kozwa yo place oyo ozasko ba kena yo na monde ona bango ezala ndengo wana yo do sala na sala ba voyage astral trop na sala ba voyage astral ba match pour la kala ngoko taka na ballon na niveau ba constant na ba stade na kota na ba ballon na ko komanda ka ballon na sala déjà makambo na trop na vie na ndenge na sala voyage astral na kenda trop na sala pe trop na mona ba réalité trop pona ko la bona spiritualité ça mutu atangisi nga mingi te batu batangisa ngande mingi na monde on ezala ba esprit pour esprit a opesa o eloko oyo reno okuta on ko sala ombala moko kitoko. Ok, message nini oyo yenango etant que Fumu porte kabona. Oui, message na yenango batu nyonso to o balandi ngai partout dans le monde nzamba za la bino ngana ya andeka ko pesa ko batu message na makambo to pe mai o etale spiritualité. Donc la spiritualité on azo sala za spiritualité ko boma batu te ya makila pe tenga na sala ngana azo sala batu spiritualité ba o bazana ba problème na ndenge moko na nzela ya bosole ya malamu oyo ko contacter yimta kozwa solution na makambo na oyo akozala nango posa yango nde na ko koloba eloko moko ya mutuya oyo mutu ako joua comme une note ezali ndengo. Ok, merci vraiment Fumu. Numéro de téléphone eza plus 243 so bat ba oui, numéro de téléphone ezali plus 243 89 92 45 275 plus 243 89 92 45 275. Pour wana ezali numéro ya sika mikolo oyo na bazali ko salela par rapport ya misala nyo surtout oyo na mai nazali ko leka ezali numéro ya sika. Mais Fumu question ya soukaza avant na kabwana yo oyebi l'ifoko du ciel azali musicien chrétien azana partie ya ba ensemble ya bata William Mario Branham auto sa interview ma lobi ke non ye ali ngaka Branham kolika Jésus Christ. Ba Branhamiste de bazali ya kobunga William Mario Branham révélation o bango bali nango mutu ayela ki bango yango ezali Jésus Christ. Siko bango bazondimela ba prophète ke nzambe pour enseignement ensemble William Mario Branham azali prophète. Mais yo est-ce qu'on ndimela prophète ko leka nzambe? Ya lo bien. Malgré tout prophète nzambe alobi kondimela ye okondimela ye okondimela pe nzambe pour prophète nzambe alobi ki so omoni nzambe bien si mais comment na yebo William Marie Branham azaki ba sentiment ndenge biso tozalaki bo
faut kondimaka prophète ya Nzambe mais doit être comme Nzambe na yo ezalaka ndenge wana fumusiko yo ondimelaka Jésus comme Nzambe nandimelaka Jésus comme prophète aza envoyé pour na bana Israël yango nandimelaka Jésus azali grand prophète Jésus azali grand prophète nandimelaka mais comme Nzambe te po Nzambe aza moko Nzambe pa bota te siko pour la biso prophète aza pour la biso prophète ni Nzambe atindela biso. Chaque religion ezali na prophète on Nzambe atindela bango faut ezali époque chaque religion ezali na prophète na bino bato bayindu bazali chaque religion te pe coutume ça so kina kimbangista koyoka banseignement mususu koma kimbanga koma Nzambe enseignement mususu koyoka kimbanga komi prophète eza banseignement mususu balobaka papa ya nkamba azali Nzambe ozomona sikoma makambo ezali réalité na mokilio yango sikoyo ki yango na religion nyonso ezali na prophète nango mais Nzambe azali babi avant au mona Nzambe faut ondimila na prophète ya religion pour mona Nzambe mais ko soit prophète on a comme Nzambe na yo. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya numéro ya Yafumo Zana. Bobengaye bokozoye mon habituna na ba problème Zana pour na aider bino. Na PC un grand merci à mon PDG Maman Tiffany Moko pour la confiance au Pessinga. Je dois un grand merci na gérer sur ma caméra pour l'équipe Yali Nazareth TV. Na PC bino merci Beline toujours dans le Bansuka émission. Bafwa Bachala Vitamine Colé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe